Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kaka ninge to solo laka, toko solo la ngona ko pambate botinga na solo la na bangoti. Je m'appelle Maboko Yanzambe, Naboyi, Babo Mangai, Batanga na serke ya mokuse na achabana 2 ans, pambate, ngana zaka na mulaite. Kasi na lobi mingi ya kolobeza de pona na pesi bino nyoso bambote ya trofa na bande mission nanga na kimia kaka ndenge tolobaka liboso na bande mission na pesi bambote na bana kitu ya kin ebongo bana poto nyoso France bana France ya bino ngota na bana France mamona bi edi engende papa social kaka ndenge tolobaka pe na zongi kolobaka nanga veri kitola mokonzi tona ken États-Unis mbamona tena bi Venanga Prosper Bakine, mwana dalasa tongo, na obi tel père, telle fille, Chanel Bakine. Tel père, telle fille, Chanel Bakine. Pe na zongi kolobake, mingi, na obaka mabanga msu na sime, ma avana baka mabanga msu na bi Brunette Lonzo Kambo. Na zongi na Kishasa, batu ya Belgique na boze na siwa muke, batu msu boze na zongi na Kishasa na baka, venangai, Papindo nga le voyant choix exacte mutabonga na nzunzu na ye moko. Papindo nga le voyant mutabonga na nzunzu na ye moko. Pena lobi président le Foudou. Président moko sunga ba sportif makasi président le Foudou. Ta on a vu président le Foudou na bi MKDJ mbala moko to ke komi komisa na Université Méthodiste John Wesley. Ta on a bi Université Méthodiste John Wesley na bi académique. Pasteur Jamba Omambo académique Pasteur Jamba Omambo pe na bi Owanji Emile pe na bosanité Jogo Beligo mwana mwanda ya tongo na stofena mabanga wana na kubanga mabanga msusu nasima nazongi awa na robi makambo baluka ke ba osili sango banani ba osili sango bakacher mikono bakito tikolo makambo féticheur bakisi to lembi michopo to lembi ba désordre to lembi to lingi technique o kati congolais mabe kati congolais akawe technique to yaki to kena na bana ngaba nezo to sina bana ngaba to kena na kasavubu bonde na bakiti na ye mupanzi ya funa tane mupanza funa na otanga na communauté po ya ngaba tanga commune afanda kate ngaba ba adresse na été mais na eska ya Yemoko honorable, numéro 1 de ville de Kinshasa, Lyon. Muto a train, kudu li bende, nzambe na bango, champion, animal, anderte, ken, mbote champion animal. Mbote me obosani epasola. Epasola. Aïe. Mbote na yo champion local Ngolebele. Ah, champion animal. Santé, nous voulons savoir. Nous voulons savoir nous sommes mobimba qui toko kaka ni to lobaka. Salam na bango champion de Kinshasa animal Lyon de Gitsi Epasola. Aïe. Mutu a train.
sans mutu wagon ekotambola te. Donc sans mutu wagon ekotambola te nde tobaka champion animal tozali na minute mingi te na kata plateau na biso ya lelo mais tonga tobeta masolo eza tellement ebele tobeta ngo ndambo na eloko ebendi biso mayele awa eza makambo misatu tokolobelaka makambo misatu likambo ya liboso yango tongi tobanda kotuna na question champion animal boni tomonaki dernière fois tokabwanaki na yo ozalaki na makambo ya politique otia candidature mais tomoni ndiye bana kasavumu nyonso babwakisi yo kama voilà je crois l'émission à Souka Dosak n'a pas pendant la période de campagne. Oui. Donc la campagne ici, je crois, l'émission a vu ça déjà purement sportive. Dans une émission politique. Mais ce qui est sûr, pendant Kassavou, nous merci, on a pas soutenir la vote qui champion de Kinshasa dans animal. Maman venait à deux voix. Makasi. Oh, Makasi. Malheur on a mis ça là que. Azaki na machine à voter dans ta voter. Oh. Et bon, bah tu sais la machine à voter. Oh. Quand la télévision on fait ça purement sportive. Tout ce qu'on a sport bon tout bon il aime ça. Ah. Bon, il y a le bic malheur né et ça pour azaki na machine à voter dans ta voter mais merci pour vous voter qui na Makasi ko voter champion animal et demi combo mususu. Champion bon. 5 ans zoya aux lisusu. 5 ans à Ozalé, bon, tu comprends, tout dans la politique, mais tu vois que Abi Bouvotaki, merci à toi de Bouvotaki, tout ça pour n'aller, champion du mal, tout ça, on est sous mouké. Ah, attends, on a qui m'a cambuya politique, au bec, na politique, ceux qui na leki, na raison que ça sentit, bah, de comme ça, bundela yango, c'est là, parce que politique, na comme à côté, belle la combo ya sport, na parlement pour na catch et qui ne moi, et maintenant niveau ya il y a les couleurs dans le ministère. Mais tout le monde peut, vous avez une machine à voter dans la côté, au Katani. Sikoyo, aux ongles les cooks. Tu peux peut-être mettre l'issue mon qui est aux ongles les cooks, l'issue où est tout ce qui te taga point, mais tout le monde peut être en virgule. L'issue là, défi na yona Migolba. Tout ça qu'est-ce qu'a Migolba? Migolba biche non, yonde. Ok, atika kosika kwa. Ba abi yonde okimaki. Tango okake no soma Migolba mba moko ki omi komisa na politique mba mpona obanga liwa ko pisayela yo mawaple. Ah. Oui, que question de Bessinga elengi. Bessinga elengi. Aba dans l'introduction à la question na. Banda ngala bi yo zonga mama leme. Baki otika senti ozongi sabawe la papa beefsteak. Balo mo beefsteak na mnoko. Beefsteak. Bon, on a dans sa déclaration là-dessus. On a étalé ceinture. Voilà, animal a c'est pas chacun un peu dans le monde politique. On s'est prononcé là, mais la vie qui a la femme, il y a un animal kotikate, ça y est mon terme pour yebi. Kotikate, simba kaka bende lewana, même le président de la ligue, même à niveau de la président de la fédération. Donc, bazo senga non, zalana nous parce que y a nos simbi ville, y a nos simbi technique, style même soit classique. Bon, mais bien on s'est prononcé d'ici là. On s'est prononcé. Tout le dit ça. Jour on s'est prononcé, faut bien toute la caméra. Il y a caméra à cancel télévision. Sans voix. Biti sous là les bandits. Il y en a les bandits, on a les bandits. Ah moi même bien monsieur les catchers. Ah monsieur les catchers. Vous avez madame la catcheuse. Bon, on a mis monsieur les catchers. Bon, évidemment. Voilà. Champion local. Il ne faut pas à distraire public tout la femme de l'histoire à la catch. Il y a la vérité, il y a dossier, il y a combat de filles à Nana di Bandi. Voilà. Vous avez de A à Z. À côté lettre, à l'écart de la caméra, à la qui sa lettre, à l'oba, ganga, ça. Na répondant favorablement ma lettre naïe. Dimaga défi, na sengi caché, ma condition de ces arrêts wana. Suite aux arrêts qui yende na bio naïe, il fallait pas entamer si procédure par rapport, il y a des mondes dans naïe. Alors, quand on comprend déjà que dans la caca, on a embêté le beau moko. Là-bas, on a le beau moko. Na caméra, on a pas mis le bac en côté. Kasi ya monde akima.
Ah ah. Il y a bi politique, il y a bi qui na ye ba vani ba tela muto zo kana beto lobo motika. Oh. Wana teka mikate na ni tomato aye pe po ameka alendisa ye basuna ye ayebisi tomato yo ozotinda wana libulu yo moko baliaki ozotinda ngai suna de tomato akoma banda ateka mikate te atika te na ba te ba papier mo zare belé a papier mo azo komba zare belé tika te na mata mikate sikoyo libandi wana aza ndoko beta su liso na eta ce qui le dit que bon à répondre au point de vue au soukaka au bisaka ye batiro kachami déjà lettre na ngai on a répondre ka ye na mona yango totanga yango caché à $1000 voilà lettre na ngai ezaka mais avec président Jimmy Mutambuta zali siko aza atanga ba komwa bato makali bato mbongo bato ya minene nyonso bazala na ye o ezali au côté a repesa wapi donc moi qui tamba obeta lisolo libandi yango ozomona te que quelque part to distraire na lisolo ba fan na biso ba président Jimmy Mutambuta tanga ba pesa $1000 ba honorable Charles Mutambuta ko pesa $1000 na ko beta yo ba répondre ba odi alanda ki toli ba yebisi non en tout cas aux na niveau animal te vanda na yo ya no mikate avandi na ye akina osoma ni mikate ska tomato voilà kina osoma tomato atisa mo mbofi aïe na ebite wana eza conseil ba pesa ki ska tomato na ite bon wana nazala kiti mam na bino nga na okota te ne fiske oyoki réponse soki emoni ke ozala besoin ya défi wana continuer aza prêt aboyi na yete abi continuité ka ya lettre wana bo répondre ya tondimi $1000 au total ya tuté ngana ya te sentir boluki place o bino bokolinga ya ko yana sentir na ye bino bote $1000 abeti to bobeti olobi lo mo bien boluki place oyo boko o bino mo bolinga merci na point wana nga ata ba chango na ngaba na obeti na ngaba na kuna ina obeti na beti ici na tie na baka na miti wana mi golba libandi wana libanda mi golba mais c'est le quartier donc même na ngaba epa na ina obeti dira wana makambo na bino même na ngaba bakobeta yo même na ngaba bakobeta yo to lisusu mo moke na question au point to ke na question o etelemisinga mato itina na kati na ebite soki pona kaka makambo yango ne okotaki mpanza politique nde bakatiere mosusu bakomi kobosa na yo nazoyeba te eza na katiere moko na tunie est-ce que oyebi kati quelque kasavubu abikaki quelque kasavubu nayeba yango te nesabi kati quelque kasavubu oyo eza na ba dete na biso nani tirbo eza na ba abi ayebi te nesabi oyebaka club oyo champion de Kinshasa azaka akinga champion de Kinshasa sunani na fc mi golba animal abi animal to champion de Kinshasa moko mona animal azoyeba yo te na te eza pona okotaki na politique nde bakatia mtu akomobosa na yo to ezaka ozana na village Kinshasa eza katia ayebi yo te ya bon olobi mutu na me mutu ango pe na comprendre pe to olobi super aigle bon na oyebi so boya katiere nyonso oyo aza na ville ya Kinshasa bien katiere nyonso oyo aza na ville ya Kinshasa soki ayebi champion de Kinshasa animal te gouverneur ça y est mukolo okoma katiere na oyeba donc mukolo yi katiere wana okoma katiere solo nda oyeba besika zangi katiere te akosa biso to beta masolo na lobi bo na bande oyo nyonso abengami katiere super aigle oyo azwami na mabele oyo ngala okamba ya ville ya Kinshasa soki ayebi cash club Kasavubu te ayebi champion de gouverneur na champion de Kinshasa animal lion pasola te mukolo kokoma katiere nda oyeba ye voilà passons tous les cas gouverneur de la ville de Kinshasa vu article 0 numéro 0 bar nonande ya règlement ya nous voulons savoir oyo esengi na katiere nyonso ya ville ya Kinshasa ayeba champion animal pona aza gouverneur na ye soki oyebi
gouverneur Gentini Ngobila te na minute na village Kinshasa si ofana na Kinshasa te na yango bolimbisa gouverneur asekisanga mingi pa wala makamna bino donc vi article wana il y a des ezana kati ya fédération kolandisa makaka na loi ya katia o ayebaki yo te namoni ba affiche eleki na ba téléphone ya bato ebele fédération azobundisa bakomba ya ouverture na bakomba ouverture wana ngai champion local na yemaike elongi ya gouverneur numéro 1 ya ville ya Kinshasa ezate na kati ya affiche wana. Est-ce que eza oza na problème na fédération to ba suspendre yo to osala kimbe ba moko boye oyo lelo oza sous gouverneur te mais o même ka ceinture ni ba bakanga ba ceinture depuis kala bazala. Voilà, champion local, je crois que question qui est kitoko parce que dans mon discours l'engi pendant ce qu'on a répondre dans les langues. Répondre parce que na remettre la question. Di bandi déjà la produit fini. Page de ce tournage qui me canne pas papier de société pour tailler que soit là pour pas. Tant que me tente de renforcer tout moi toi qui on catena. Abandal kuna. Alors question tourner il y a combat où ils a le 23 ouverture il y a saison. Fédération Moutazo organisée à Moutazo Salamo. Je crois que vous en avez quand Coco. Alors, nous avons remarqué absence na yo na affiche. Champion de Kinshasa Animal Azate. Ndenge pe ba mbele pe ba remarquer ngo ba tuni ngango. Boni to moni affiche awa yo zate. Na oye biso boye. Na bato ba olanda biso bala na bloquer. Omoni eloko oyo bomaka ba kondi. Ezalaka mingi ba collaborateur na ye. Ezalaka mingi entourage. Ya bope ya mokonzi. Mais eloko pe ba kondi ba bosanaka. Mabe oyo ba entourage ba kotindi ko na mabe wana. Mabe wana kolata bango te, kolata ka chef. Oui, c'est ça. Le lengemo balobaka, il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Oui. Donc, nous avons interpellé Bakondi, il y a fédération. Absence, il y a animal, na kati ya fiche wa des amis. Le lot, on a en tant que champion de Kinshasa, nous avons une procuration spéciale. Il y a pour défendre le catch dans la ville de Kinshasa, il y a pour tailler Sanzela, il y a pour Pesa, avis Nangai, ici, quand Oyo, quand ils ont marché, et Toko, n'a pas ils ont marché. Personne, dans le bien, personne. Et là, au niveau de la fédération, il n'y a aucune autorité, on peut imposer là. Moutouni n'a pas côtoyé, n'a Moutouni n'a pas côtoyé. Presse ni na bokene na presse ni na bokene te. Émission na ko sala champion local te, tout na ko sala champion local. Naza libre et naza détenteur ya titre mondial ya ville de Kinshasa. Il y a un petit souci au Yozobota dans la fédération. Parce que Animal, j'ai à faire une émission na Armand Limomoya le Moussou, au j'ai salué la PC Motissi Kazali. Un ancien champion PAV de Kinshasa. Azali moko ya ma prédécesseur nanga o bazala kapé ba champion de Kinshasa. Alors, asala rapé ba émission oyo pe alukaka kaka tombo na catch. Oui. Donc là, ndenge tozana yo champion local. En tout cas ngana sola bien na ye. To pesa na ba idée tourner na Lumusu. Voilà. Donc la pesaki vision analyse l'appréciation dans la ni catch zotambola. Parce que moi, na loba toujours, ba kachera banganga, bazo honorer musala na biso. Des fois, na ka mwani na mona la émission na ko sala. Mono yambi kachera mo mo solo na émission, a bougie likola mesa, abimisi bambongo, bambongo na wana na émission hein. Et toute émission dans les émissions mo sportive. Sportif, mais ça li ki bonganga. Côté ba bougie likola mesa. Banjo rubela maramba catch, il aurait maramba catch, on m'a dit naza awa, naza guérisseur,
akomine muta bokoko akomine akomine alwe kati akomine nganga porte-monnaie magique numéro nanga ya moyo soki oza na poso kanga mama so mama oza poso kanga papa tika yo il faut lukanga bon wapi sport place wana sportivité eza nini na kati wana est-ce que en faisant la pratique wana est-ce que tozobenda basponsor réellement baya vers biso biloko wana est-ce que ezotombo na discipline na biso nga en tant que le garant ya bon fonctionnement ya kati ya ville de Kinshasa j'ai le droit ya kopanza biloko wana ya kotalisa eza ville na yo il faut otelemela ngo c'est vrai vous avez raison naozoba likambo ya fédération tika na pota su mwa na muzino likambo nazoloba okoki kondima bien susu sponsor moko ya miliki moko songolo pakala alobi bon naoya na événement ya komba oyo naomona Maître John Yunus Diako azobunda na champion local alingi na produit na miliki nde na obeta Maître John voilà tala nga paquet munene komba sponsor alobi aye na produit eza neti miliki bokoma likolo ya ringi boye champion kala ole michopo Maître John na champion local Kati mbeli obimisi michopo obimisi makia sikoyo na tactique sikoyo ya sponsor eza que tant aussi si combat na likolo ya ring okiti na se osimbi produit na ye olakisika yango nde peso makasi voilà sikoyo ya sponsor aye na miliki na ye allez champion local kuna asisi kolia ba michopo na ye ba makila na ye elobeli na makila maboko tutu akwaya kiti olobali ozwi miliki yango apolobi bana kini bomela bino nyonso miliki oyo yango nde eleso makila franchement eleso makila okomolia michopo franchement oyebi réflexion okende omusika oyebi ke biloko nyonso toloba bapratika ya banganga ayebi ke etya bango mal à l'aise eza nde mpe mpona pousse bino boyeba mpe kotravaille kati eza na biloko wana te kati eza na biloko wana te epuis mpe eza na banimero mpe eza mpe ya guerre mpe eza nalobi te ke nyonso eza mabe poso ozwi nesi siboliti nga abengaki c'est un classique ye somona siboliti obinisa moto siboliti akata moto asoso rien siboliti abinisa babwati ya babisi wana siboliti eza nde akobeta yo suka nango nde coup de tête okinzi mais kisi na ye il y a stratégie classique c'est ça donc il faut revoir biloko wana parce que toza na besoin lelo ata biso lelo totiki kati totiki yango mais souci na biso eza ke tomona lobi basponsor anene bazonga na nsima kati basoutenir kati mais basponsor ya minene baoya te po be otala ke champion lokal likolo ya ring aosala promotion ya Lucifer aya basi yango Lucifer pesa boye zongisa boye bon soki oyebisana na bomo bana nanga mibale na lili ebwetali nani na monde ya lelo angaye bakretien bakoma ebele toza na baregion ebele ya musulman tutututu bato ebele baluka ya longa nzambe mais biso lelo ekomi kaka promotion satanique et vous pensez que une discipline pareille peut évoluer discipline oyo bosala promotion kaka ya satan bade badeliti suka bosala promotion ya satan est-ce vraiment discipline wana bien kokende liboso et tout tika non tout ça vraiment blague à part discipline de niveau kokende liboso jamais nanzambe kutu akopermettre ke liboso parce que na kati nango anga tant que tozala ba pratique ya lolenge wana kati oyo kozala pasi bomona basponsor ya minene baoya na nsima wana yango moni nga aloba toujours na temps bien mutombo au moins ameka te mais asalaka ke ordre ezala kati ezalaki classique sans fétiche olingo bunda championnat oyo la titre tika bokoko nokuna bunda classique ouais moni ordre bachaka lelo bakakuna oloba ke non o kachi sans bokoko sans kisi eza kachi te détrompez-vous voilà bozomi kosa est-ce que championnat du Congo bundaka na masosa alima à l'époque ezaka classique oui aloba on émission na ngai sanga babi non na bunda vraiment classique bakisi totala mopanzi na bundi principe yango wana c'est ça le principe
titre pour mimatique il faut mériter au méritant on a ba densité au méritant on a makilate au méritant on a motoki l'entraînement la force physique beza bakati msupe ababete mapa babanda tabe façon ka zo koyo mona oyo atanga champion local soka yena nzela nanga basaka l'entraînement te au mona bana bangana ba gene au mona bana ba whisky ba soupe na tolo mabeka omene ngolo ba vérité boy ozomi créer les problèmes bino bakati bozaka bongo champion de Kinshasa, Animal, Lion et Pasola. Les guides suprêmes. Otali Sanzela. Yosko na Congo wazaka soko tali Sanzela bwe na bino bakatier. Ça na devoir na ngai. On a signé procuration avec la Kinshasa, défendre les catch avec la Kinshasa. Ya otali Sanzela nini catch ke mala. Et Pasola. Siko ko tali Sanzela otali sa. Ya onde sali ke batona fiche te. Alors, nyonso oyo na loba na zo loba oyo. Na le fait que émission Zaki tourné na ya le musu Malimbombo. Ntaba vérité. Déjà fédération déjà quelques membres de fédération déjà ba digérer au bien. Mais ba digérer bete de yo c'est l'émission yo za athlète. Hein? Ata le musu avec Katia mais la minute a représenter le coup là journaliste. Aïe na atuna ba question. Isa problème yo za problème. Alors tout le monde a écouté Ukraine, États-Unis, hein, adversaire numéro 1 a tindeli journaliste et on a Poutine ba question. Poutine est obligé ya ko yamba journaliste à répondre. Voilà. Et ça problème. Donc il y a mon appétit sous c'était nous voulons savoir à travers l'émission nayo. Merci de l'occasion de Tessina Angela ya caméra nayo na lobango. Animal ba intimida ka été animal aza imperturbable. Lion. Donc je reste ferme dans ma valeur, dans ma vision, dans ma analyse oyo nga na osala et ya moni na loba pour changer zala. Ya moni na loba pour dire zala pour les pour la discipline na biso ya catch. Alors tout est parti à partir ya wana, nous avons constaté que même l'affiche il y a ouverture, il y a saison, il y a fédération. Il y a fédération. Il y a individualité. Il y a club, il y a individualité. Fédération, il y a entité, il y a ligue, il y a fédération. Fédération, on va reconnaître yo, le numéro 1 à Ville Kinshasa. Est-ce que vous imaginez que fédération, il y a modèle, wana, à ça la affiche, il y a ouverture, il y a saison. Mais Animal champion de Kinshasa a zalaté. Ah! Parce que dans la conception, il y a aussi l'affiche, il y a ouverture, il y a saison. Bah, tchaka ba tête. Oui. Ba tête. Pour la fédération, ba tête, c'est ça, bateau yo. Bateau yo, c'est ça, ba champion. Ba tenant du titre. Oui. Ba moi, on a ba tête. Parce que à tous ans, le succès dans la nini, au bin dans la nini. Mais ça va tout maquiller sur le cadre la sauce mais sur aux titre était aux niveau monde. C'est ça. Parce que Oebi n'a pas interprété le mot champion. Champion le meilleur. Oya l'équipe batunir. Meilleur. Champion il Koloba meilleur. Oui. Parce que yo Obi dans la succès marquage au monde meilleur. Mais pourquoi venir à monter? Pourquoi quitter? C'est ça. Donc fédération a ouvert aussi la erreur ouanaté. La fiche à ouverture naïe, Azak sa tête au Rwanda. Déjà, il a ici déjà que ils ont un plan mongo ya mabe contre yo. Alingi ba sala contre là. Champion animal. Kaka nengo lobi que za mola kisinzela les guides suprêmes, to profiter pela na simande to kutana guide suprême to ne loko. Bientôt awa bolimbisa champion kala za problème mingi na bino na fédération to pe na ligue, bikola ba question na ye oyo. Touti koleka awa na ba saison touti koleka wana batu balelaki ebele ke championnat to likamoko boya fédération to ya ligue et ko sala manakata ya kante parce que hein so yesa na kata 15 akala moi ba correction sala mawana biso to yebi na biso ndenge lekaka mais lokata na ba preuve te mo to loba ezate batu balelaka ngo tout wana ba katie ba betaki CTT ba fédération to ba championnat to ba et ko sala manakata ya kante. Ma défenda qui a mais il y a beaucoup de places. Ceux qui ont un club, surtout ma club,
et autres charge à cause de salle de alliance ba club individu club et autres ba salle locaux là-bas on a victoire à Imka ba club ce qui fédération on a à satisfaire biso public que le quoi public ba boya kama kamba wote bilo na kati ya camp to ba kachero to bundisa kamisu balela ke raison la bokeza ke no point de na camp mais to moni bino ba kachero to fédération ezong sisusu ouverture la saison kaka na kati ya camp est-ce que place wa to ba ke boyo kana kibino nyoso ba kachero to zaki ba tout moko boende ba yo kana ba décision parce que to boye raison za la sous champion en tout cas nous autour de l'introduction à tout nos temps au bandia au lobby ma question non souci on ça la que sur la fédération non yo ça musala musala oyo sala oyo eza pe musala oyo pesa nzela pe pour na magambo ke bien oui les gens qui kamuté coach sur un problème de la fédération ou pas il y a beaucoup de dictature Tony na fanda ya mboka kutu ba critique la ye mokonzi ya mboka oyo aza chef d'état-major il y a un chef d'état-major commandant suprême des forces armées ba critiquer le magistrat suprême ba critiquer na fanda na championnat ba ngai yo te championnat kala yo kokota te yo bundisa ka fédération eza ba pratique au photo condamné parce que ngane singa la présence na nga aussi libre ba mémoire na olinga moté et logo nyonso nzambaza lokumpo na numéro 1 ville Kinshasa na ngai o ngana bundaka awa alinga na yenga salaka ezala parfait même na o na loba na za parfait ils ont la place pour le champion local pour le balanga animal auto obeti mabe bongisa sala nyetinga est-ce que ouverture non qui était parce que na ba na ba problème na ba na ba problème na yo bimate pamba na yo bimate pamba eza musala na infraction nyo bimate champion local oza chasser ba image sisa nyo so kati benami okozala wana donc je crois eza na ndenge ya bonne marche ya makambo nisa c'est ça alors na yena mutuno lobi mutuno très important boyokana kibinos bakati yake ezala kula kati azala mo lo bate bamonde bakonzi baloba ke to tse événement place mais ya moto na lo ba yango ezala ba pratique oyo izo sunga pe boko ya fédération de noir le fond lelo naza vraiment naza na posa ya s'attaquer la fédération mais ceux qui place zo ko marcher te vraiment tika sikoto bana bolingo la parce que malem na fumu la parenthèse mo ka ya bouquet est-ce que vous imaginez CG secrétaire général de la fédération dans l'année 2023 oyebi que catch club Kasavubu tozalaka en activité toute l'année oyebi oui chaque mois chaque 2 mois tozo tambola tozo affronter la club na ba commune nyoso en tant que gouverneur de la Kinshasa na zelo ko circuler na tala ville na ndenge nini ezo tambola et tous toujours en préparation pour tous toujours en activité mais le secrétaire général de la fédération a benanga mukolomsusu do asala voice pour atuna ngai because ça va ba événement mo bine ya bine ya bamboka ibanda inaki ya awa inaki osala na je crois avant francophonie oui, il y avait quelque chose voilà Fadam Fadam l'entraînement, il y a des athlètes qui vont préparer pour l'événement. Mais à ma grande surprise, le secrétaire général de la fédération m'appelle à Salina Voice, à Tunanga, na ligne na yeba yebisanga na mukuse. Et puis landa ton yebisanga na mukuse. Na ligne na yeba est-ce que entraînement oyo ba ninga ba ko sala pour la préparation à l'événement fada bu lo sala. Est-ce que OK d'accord? Soko kindarango, okina déjà combien de fois répondre na na mukuse. Obi ke na vanda penda na benga na milieu penda animal penda ekota. Engaza bon va nous mettre à battre voilà. Na latikinya na répondre message à titi lelo. Ce qui te mko mususu na balancer le quoi na émission. Aïe. Comment est secrétaire général de la fédération? Ou yaza purement dans le secteur administratif. Yaza uniquement pour la mamani gala. Aïe ba entraînement étalé na nini. Abe nanga champion de Kinshasa na rang nanga
na statut nanga otuna ngai soki nasalaka entraînement ya préparation ya événement ezoya nayebisi na mokuse oui ou non et puis tala arrogance sikoyo soki obi tala arrogance apola osani soki obi oui osani donc ngai yaozelaka baepesi makambo akoma kasi nayebi sio yango ozali nata liso moni fédération ndenge etambola mokonzi na biso ya fédération honorable Franck Diongo aza na makanisi ya malamu mpona catch aza na susi ya malamu mpona catch bato baza na ye nde pembeni basunga ye il faut basunga ye a réussir kotombola catch ndenge aomema yango parce que déjà na yebi ke honorable Franck Diongo aussi amemi catch mosika championnat du Congo tomona yango te ba décennie donc nayebi te bambula na plus de 40 ans tomona championnat d'équipe du Congo te nani azotoyemela catch honorable Franck Diongo alobi non ngai na avènement na ngai ya fédération il faut organiser championnat malgré baluka batie ba bâton dans la roue organiser quand même mais honorable Franck Diongo a sali championnat du Congo na ba fonds propre na ye alloué imika 3 jours chaîne oyo prochaine télévision hier 3 jours ba caméra en direct pendant 3 jours ba quartier nyonso ba outil intérieur atindeli à chacun billet avion ya koya na kozonga ba logement na bango na fond propre ba komela ville à Kinshasa gouverneur na biso ba répondre te ba komela ba sponsor et tout ça mais le coup là honorable Franck Diongo bazala déterminé quartier qui kaka azaka obligé à tirer beaucoup na poche mutu aza na volonté bongo il faut sikoyo ba collaborateur ne ba soumaye il faut ba soumaye parce que il y a cause à la partout en même temps il faut basounaye nyonso wana odabeti solonesi ya secrétaire général ya fédération nabeta mote obeta te nabeta mote mais na mela ya alors que bato bako otuna ngai ta makambo wana ezalaki staff technique keso bayeba nazo s'entraîner ou pas mais staff technique atuni nga pete mpona ni po ayeba eke ngai na club na nga kake Kasavubu 2023 tozali toujours en activité tozobunda partout nous avons retourné dans la préparé. Nous avons déjà partout. Des préparations préparation et puis il retourne dans la question pourquoi quand ils ont vraiment passé. Ils ont vraiment passé. Est-ce que vous savez que nous avons champion il y a tant à faire d'essai? Oui. Il y a eu un temps, Bandeko Tozaki na bango kuna. Bapandi bapanza sango, no bengana ba persi militaire nyonso bazalaki kuna ba civil, kuna catch na bango ba linisu soki ba civil te. Il y a ka ba soda ba soda. Il y a ka ba soda na ba soda. Tant on a eu dans les camarades la CK. Basoda na basoda, mais toye balit. Donc on tanga ba kombo ba kombo. Oh ya zaki soda. Te azaka soda te. Te azaki te. Azoye biso déjà ba persi nyonso balongwa. Ba persi nyonso oyebi bazalaka na tanta fa DC. Balongwa. Abando rekité la soda na bango ko basala. La français va pourvu que ça dit et où bien. Et où bien. Quelques minutes nayebi alors siko lelo ba persi ba bima kuna na ba comportement wana donc les gens ba comportement ba tout ba ba s'accaparer na catch na za soda na ba ngba zo wa catch en otage et comment ya ba soda. Alors à ma grande surprise, n'aime pas moi. Ouverture à saison, n'aime pas moi. N'aime pas kamwe. Ouverture à saison. Oh, la fédération, ligue, attentité. Fédération, ouverture à saison, et ça, il y a mais est-ce que champion, est-ce que Oebi que c'est qui va comprendre valeur qui champion de la ville de Kinshasa? Parce que quand tu es un champion, vous avez représenté tous les quartiers de la ville de Kinshasa.
au moins exemple banal, hein, exemple trop banal. Quand on était à l'université, Bolim Bissana na côté na français ngala ngala émission na lingala. Tant tu à l'université, problème tu à kana mweza kanini. Tant bazu élève moko ba commissaire CP. Azo représenter ça le auditoire wana mobimba. Avant il cambo ça la mana bureau. Il faut pas lenga ba yé, ba ebise que tolingi to sala boye boye. Et puis quand on bazu yo champion. Donc, ils ont représenté tous les quartiers avant le championnat. Tous les Camerounais na Katiakan, na combo ya fédération. Il faut pas consulter na yo. Parce que non, est-ce que moni ba quartier ba kondima, tout ça li boy, tout ça li boy. Mais quand on koye ba parce que tu as une attention moko boye, na tout ça ki wana sans koye bisa bango et ça ki boy. Yo ndo za prêt ya kobenga ba quartier que non, botala en tout cas via boye tout ça championnat là. Place boy, tout ça est local à place boy. Mais est-ce que vous voyez pas que non, quand tu te rends compte que besoin que comme on a des autres, vous ne m'avez pas on a des autres. Voilà. Dans il y a des choses les sources. Merci ma camo je crois Batmaolanga. Et puis émission ming na sala on a des émissions pédagogiques. Pour dans émission, il faut vraiment du maman moi boania dans émission. Les émissions les émissions ça a été quartier ils bani au film à terre. Faut avoir un message. Fédération, na obé telo CT. Ouverture la saison réseau salama, ils ont identité, ils ont liquidité, ils ont fédération. Fédération. D'abord il était na temps pour le temps ba fan belé na catch. Na pesi ba motumbo te ba na tout ya kaela, ba mbote na bino. Na yebi ke ba na catch. Il faut que ba penser à la bango. Événement sous pezali, ba tchepe kuna ba mo pe ba sepe là. Ça c'est bien. Mais est-ce que le biso aux fédération fédération côté la sous en plein air pour le bateau oui champion local tant bozo te meblo en plein air na ba champion local atabino moko eza fédération ba katio ba bunda la fédération ba katio ba trop professionnel ba star na ebisio boye soki fédération a Monica Ocha combat et ouverture la saison à camp. À moins que les sponsors à Makasi Bazala ou que les athlètes au Bunda va se retrouver. Au côté de la dernière question, si ce n'est pas le cas, fédération dans l'organisation naïe a pour ça dans la pleine air. Oui. Club basa en pleine air fédération, na rang la fédération à ça la pleine air. Qu'est-ce qui manque la fédération à zoner c'est ça pour l'Otani Alliance francophone ya lema. Oh écoute, individu champion animal na tomato ba sala organisation et qui nda kuna et puis ba tondisa yango plein en payant gratuité en payant azwa imika mais vous avez da imika vous tondisa imika so une semaine ligue ce qui fédération da imika fédération il ne faut pas fédération a pour but ya retombe la catch ya rebattre la athlète et puis ya kokota ko bonga ya athlète ko athlète yo so fédération ozo bonza ba athlète en plein air ça pour ba bonga pour ça alors que fédération na titre ya fédération on comment les causes attendre na imika payant oui et puis encore vous savez moi kalabo bunda te ba juste ba na bilengi ya posa ba combat. Donc, dans l'émission, nous avons vraiment la pause ça, on s'attaquer la fédération. Mais la scène de la fédération, on a un moment où on aurait le fond de dire, on a empêché, je crois, la France, on a santé, état de santé, ça aggrave un peu bouquet, à qu'il y ait pour des raisons de soins. Mais dans ça, tout le monde a vice-président, mon colonel Chab, on a PCP Mbot en passant. Dans ça, tout, il y a au monde, il y a au Sola, il faut Basunga, fédération, honorable Franck Dion, président de la fédération, Basunga, Kacheke Nekito. Si on est dans le niveau de l'émission, après ça, il y a une suspension. Bon, on a évité. La politique, on a gentiment, on a suspendu. Kasi il y a un côté là, on a résolu. Mais fais de pas côté, donc
On a caché. Message moko ya suka pato chité parce que na ba question mais na stopper parce que ba expliquer d'attendre ngai et s'il tu va kolobela isusu mukolo mususu. Est-ce que ma téléspectateur ba la biso bon dimi ka chaque fois quand 4 émissions ah. Bon ça s'il vous plaît na ba question mais tout le monde on a ba commentaire. Tu commenter. Tout le monde a na ko on va commenter nyonso na otindela. Émission tant ba bois ka autant le cas. Bobela ina attaquer na nimbalo. On a ba commentaire. Bobela ina attaquer na nimbalo. Na bombi te na bombi kata ka émission il faut baba ni moi attaquer tala voilà la pesimo de la femme Dieu au place hasard d'abord établissement PNAE pour la vie de santé et les autres santé na ebenza mosala on s'entend makasi la pesimo de mon connaît chapeau la pesimo de la direction technique mobimba ya fédération entraîneur Douglas Banter la pesimo de na DT Tyson directeur de la moi DT Tyson yo ngwana vraiment pesi mbote na ba élément na ma tout et ba élément na ma tout ba yalala ba Golbert Tomato King ba 5 chantier wana bele bana ngaka esi bata club non te élément na non bango ba yebi ke numéro 1 la bango mutalo et puis tango bakata sali bakata sali baza déjà okata sali déjà otala ngo jakati sali na tomato okati sali Golbert papa bakati sali bazo basa ba yesi bazo loba mais na kokata émission te na tuni question te si vous tango no bi Golbert na zuma mona chango na raisonner est-ce que remarqué que comme ce dit bakatira na yo ya ville Kinshasa ba kufa fort bino ba technicien beaucoup na système moi mabe ya bakatira na ringi. Merci de regarder l'émission, on te sent qu'il y a un point où vraiment. Déjà 3 quartiers bakoufi. La scène nous a moins 1 minute de silence pour la molie la quartier on a dit ça. Ouais, atiki biso na chango sikoyo. On va mettre boss. Ouais. Atiki biso. Il y a 1 minute de silence pour la aussi vraiment on nous attaque les champions locaux. 1 minute de silence. Ah gaïa, akata na caméra. Akata caméra. OK, katana mpandi na ye si vous mettez katana mpandi na ye azala ye moko. Voilà. Merci. Merci vraiment. Vraiment. Ils ont accident, on ça la biso. Mais entraînement est très important. Entraînement est très important. Sport tant que ça autant que ça. Est-ce que Nabi minutes ici en tout cas il faut abattre la 5 minutes pour les cambo. Déjà à Camilo le coach très important. Entraînement ils ont vraiment vie athlète. Entraînement ils ont vraiment vie athlète. Est-ce que pas tant tu as tout mata bâche même tant tout ça entraînement. Et puis pourquoi sportif avant avant pota il faut saluer bâche. Est-ce que vous avez voilà. Papa qui s'est venu. Papa ça dans le sport. Si vous avez judo au monde, vous avez lutte au monde, vous avez catch au monde, vous avez jiu-jitsu au monde, et ça principe. Parce qu'on sous-entend que dans 4 coins à bâche, il y a des esprits. Quand vous avez mata, vous avez vie en danger. Alors, respectez les normes, respectez les basala arwana, les ancêtres, les koko basala arwana, de sorte que les combattre les amis un peu une légende, mais c'est important de les banda. Bash ba raté outil libanda, côté l'équipe côté la bash. Biso n'attend tout temps on a body santé on a entraîné à Capo Moto à la formana maître Ninja Kassa. Quand tu fais ça, vous avez un problème. On a peur. Ce qu'on m'a dit, bongo naébissé problème aux oies aux oies. Donc, il faut saluer le logo. Le logo bacho, il y a mon logo ça. Le logo de commission un grand champion. Il faut tu causes un esprit, doit un esprit non. Tu peux autant que tu sois Nicolas ring. Esprit n'abisso nyonso, il fait ça na ring. Vous avez un problème à nyongo, longo là. Vous avez un problème moi chaboya kio, longo là.
il faut lui porter ça corps et âme, esprit, dans ring, dans combat pour lui. Parce que dans l'entraînement, vous voyez, attaque, contre-attaque. Quand est-ce qu'il faut éviter ce qui nous trouve pour ça à crayon? Réflexe. Donc il faut pas sens non sur les autres ça. Donc ça s'apprend à l'entraînement. Ceux qui ont négligé parce que style classique ça les styles très dangereux. Et ça quoi style autre bato ba ya banda ya bale bobina na ya binya asu ba kantina mai na d'autres style ya zone ta. Admisi ba sardine. Souvent on avait une prise de définition maintenant, les prises mortelle. Hein? Ouais. So ça attention tu laisses ta peau ou fier. Griffe de lion saut qui au sali est rare. Prise de définition maintenant les ablanes. Alors si on est dans le bagou les affaires dans ces extrait en beaucoup. Ba wotanga pa tela ngaka oya beta kinani. Alors on a présenté sous la confiance la famille, la quartier où la Koufi, vraiment les gens qui ont beaucoup éliminés, les ambassadeurs n'abisso, les écoles qu'on a malheur pour espérer les camarades. Merci. On va réaliser un quelques mbote mbote s'il vous plaît mbote ça va bien so pe mbote tenga pe no plate na pesi mbote na madame na ngafatu na pesi mbote na bande déjà na pesi que on va faire bio on a battu tout ba élément na manio soit ville à Kinshasa ba scène chantier à Loboko ba la pista ba grenade ba libandi on a ni gol ba on va soda mulongo ba pebila grosso modo voilà. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Nakomi nasuka émission nangana boyi bobo banga bosombela nga seke mu conseil âge moins de 2 ans ponga zaka mulaite na mukuse makasi. Donc nakomi nasuka émission ko bake nasima ya caméra na zaki bongo na Weljoy Oziki sonde makambo. Donc pe na bosete ko bake na boki mabanga yambangu po ngongana ngi komina suka bazotala ngala sima kamera Jogo Beligo ai kuna na mwanda yo yangwana pe na bosete ko babongo Owanje Mille na université méthodiste pe na bosente académique Pasteur Jamba Omambo kasi na lobi venanga Prosper Bakini mwana de la Satongo tel père telle fille Chanel Bakini pe na bosete ko Gwinete Lonzo Kambo kasi na lobi veri kitola mokonzi kasi ebi engendela gazelle papa social pe président le foudou ai MKDJ champion d'Afrique famille et Mobimba pe famille Onyangunga Mobimba Pasteur Brown Bomalika Berger Etienne Boko Polo Mamali Libwele kasi na lobi bongo Tite pe Charles Leke kasi bureau technique nanga Mobimba nabwa ki vraiment Jonas Maza Weljoy Zike pe na bosete ko babongo Benjamin Mosiboni na lobi Miranda Joseph Diane Omoyi mwana 11 ans na banjenja mikolo famille et Mobimba famille Onyangunga Mobimba famille Tokudi Mobimba ya bino yangwana Mimi Shungu Ani Omoyi Jonge Anne kasi na lobi Bilamini Kamba motema ya ciao.